innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi mardi et là muna wota bino merci pour vous ebele bosa ba télévision na bino pona kolanda Info Lingala journal ya peuple pour la peuple to fongo la journal ya mokolo ya mardi 2 mai 2023 pour le conseil que premier ministre Jean-Michel Samaye a président qui mokolo lundi 1er mai na palais du peuple cérémonie ya célébration ya journée internationale du travail Nadine Nassona azaki na compte Info Lingala. Ezalaki placé sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mot de circonstance naïe premier ministre a déclaré kiboye ezali honneur pour naïe en tant que chef du gouvernement à s'adresser na ba travailleurs pe ba travailleuses nyonso ya République démocratique du Congo na diversité na bango atalisaki ke gouvernement azali kosala makasi pona kosala ba effort po ete ba travailleurs ba na kozana ba conditions ya malamu selon vision ya chef de l'État. Bosimba Kepo na premier ministre a réaffirmé détermination ya gouvernement na leadership ya ko accompagner ba bonnes initiatives oyo ezali ko garantir que ba travailleurs nyonso ya République démocratique du Congo n'exercice ya ba droits fondamentaux na bango na ko tenir compte na égalité ya genre pe ya diversité ya monde ya travail. Chef ya gouvernement a souligné que exécutif bazali ko fournir ba effort pour na ko ba mesure nyonso pour la promotion ya travail na mboka na biso. Bosimba ke journée oyo ezali bongo journée moko significative pour na ba travailleurs na échelle planétaire oyo ezali célébrer na présence ya ministre ya emploi travail pe prévoyance sociale pe ba membre ebele ya gouvernement ba ambassadeur pe ba chef ya ba mission diplomatique bazali accrédité na RDC. Bosimba ke journée oyo ezali ko représenter pour na ba travailleurs symbole ke ba revendication na bango liboso ya société capitaliste natina wana pour na mission ya défense ya protection ya promotion ya ba droit pe ba masse laborieuse coordonnateur intersyndical national a présenté qui na gouvernement pouvoir économique et financier ba revendication ba aspiration ba plainte ba préoccupation pe ba réclamation nyonso ya ba travailleurs pour la ministre ya emploi travail et prévoyance sociale Claudine Ndusi
alobi célébration oyo ezali koofrir na baacteur ya monde ya travail occasion mpona kosala baprogrès oyo ezali réalisé na mise en œuvre ya cadre global ya politique ya emploi mpe ya réforme na République démocratique du Congo nde bazali kosala évolution ya barelation professionnelle surtout na amélioration effective ya conditions de travail na ntina wana asengi na bapartenaires sociaux nyonso bipe multilatéraux bayeba na koplace protection ya batravailleurs lokola élément central ya justice sociale mpe ya travail décent. Namasolo Moussouba qui est premier vice-président. Il y a la Commission électorale nationale indépendante, c'est Nina Mokoussé. Bienvenue, il a engagé à diriger qui 5e jour, il y a la journée porte ouverte, ou à Pepaï, Bayamba qui est parti politique. Stéphane Skande a Pessimino bas détail. Pour le 5e jour, destiné à représenter le parti politique, bienvenue Ilanga, Lembo, Azongela qui revoir la redevabilité au Yezali Bongo, Biro na Bango Bazali consacré pour le management ya l'unica di Makazadi. Oyo amipesi mosala pour na effacer na mémoire ya batu, image ya mabe oyo epesamaki epai ya seni. Nde natina wana alobi alinga qui ko rappeler que depuis le 24 décembre 2023 que seni a lancé qui ba opération identification paye enrôlement à électeurs pour la refonte du fichier électoral. Bosimba que opération ezalaki clôturé le 24 avril 2023 na 3 heures opérationnelles oyo va fournir le lot va donner à Makasi pour na oyo etali territoire national P5 pays étrangers oyo basali bongo phase moko pilote. Bosimba que pour la première fois bango bazali soumis un exercice oyo de na suka ya opération oyo etali si que bato misusu ba se comportaki na ndenge ya mabe ba s'enrôler mbala ibele pendant que misusu ba se présentant ki na ba centre d'inscription pe ba tinda ki ba photo na bango ezala ki bongo inanimé po na wana ba na koza ba carte de lecteur na tina wana bango ba talisi conviction na équipe ya seni oyo ezali dirigé et pa ya Denis Kadima ba na kotia en œuvre po na ko mema ndenge ya makasi processus électoral pour na oyo etali organisation de élection année oyo mingi penza na mois ya décembre na tina wana pour na kolongola ba affirmation ya mabe na souci ya transparence nde devoir ya redevabilité seni a décidé ki ko fongola ba porte ouverte pour na oyo etali bato nyonso bayeba na koleka pe bamona ndenge nini mosala yango esalemaki. Secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani ye asapesantisaki na oyo etali spécificité ya ba matériel oyo bango bazali kosalela na ngambo ya seni atalisi efficacité ya ba matériel oyo ekosala ke l'élection eyeba na kosalema na ndenge ya malamu nde pona ko éclairer lanterne ba participants na makambo etali ba préoccupation ya ndenge na ndenge. Premier vice-président ya seni atelisaki ba élément ya ba réponse na ba partie ya ba échange oyo e débouchaki na visite ya centre national ya traitement et pa wapi ba opération ya adjudication ezali kosalema. Occasion pour na ba participants nyonso bayeba na kotala ba opération oyo ndenge ezali kosalema pe ba tâche oyo epesami na moko. Secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga Bondo ye akambaki ba participants oyo bango nyonso bazalaki vraiment curieux ya koyeba pe ko comprendre ndenge nini mosala ya exécutif ezali kosalema nde na suka la explication nyonso ezalaki fourni bango nyonso bakumisaki mosala oyo ezali kosalema mingi penza ba opération oyo ezali accompli pe bazali ko apprécier technicité oyo ezali utiliser pona kokoma tina suka ba journée porte ouverte oyo ekosuka le 4 mai ezali koya. Front national d'entretien routier Foner na Mokuse azali côté les mélanges surcharge ya mituka o ezali ko bebisa banzela station ya pesage uti kotongama na Menkao na route nationale Kinshasa Kikwit pona ko contrôler mituka nyonso o eza na surcharge. Reportage hérité Mapindemi. Surcharge ya mituka yango nde ezali ko bebisa banzela yango nde ezali ko senga na Foner Fonds national d'entretien routier eyeba na kozongela banzela oyo esalemaki deja nzoka nde misolo oyo ekoki pe kosunga Foner mpona kosala banzela mosusu. Awa Foner asali pa moko ya makasi na Menkao na route nationale numéro 1 Kinshasa Kikwit. Awa batongi station ya pesage pona kosunga ba contrôle esalema na ndenge moko ya malamu. Cellule ya infrastructure ya BAD nde a remettre na coordonnateur nde na tour na ye a remettre station oyo epai ya DG ya Foner. Assurer le bon
Boye pona Fonds national d'entretien routier mingi penza section ya mibale ya Foner touti kotonga na Menkao ezali bongo na intention pona kokontrole bamituka oyo nyonso ezalaka na eta ya surcharge. Mosala euti kosalema entre office de route na Foner nyonso pona kopermettre banzela eyebana koumela. Pona DG ya Foner azali insister pona kobatela banzela na ntina ya komarche selon vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kosenga banzela eumela. Le contrôle qui sera fait ici. Pona Fonds national d'entretien routier boye touti kotonga station ya pesage na Menkao mingi na route nationale numéro 1 Kinshasa Kikwit. Mosala esalemi entre office de route na Foner ezali kaka pona station ya pesage oyo pona kokontrole bamituka nyonso eza na surcharge ya makasi. Na ngambo mosusu station ya pesage oyo ezalaki financé epai ya Banque africaine de développement surtout na tronçon Nova Chikapa. Boye contrôle oyo tokosala yango ekopekisa basurcharge eyebana kosalema mingi penza na route nationale numéro 1 na ntango wana bakumbi mituka bakorespecte baréglementation nyonso mpona oyo etali surcharge. Pona DG ya Foner bénéficiaire alobi Aria Holding azali wana pona exploitation selon partenariat public-privé oyo ezali signé na ndenge moko ya malamu pona 10 ans. Partenariat elongo na gouvernement ezali bongo komettre en place station moko moderne oyo ekoyebana koresiste na ndenge ya malamu par rapport ya bamituka oyo ezali tango nyonso na eta ya surcharge. Boye une bonne partie ya Aria azali bongo na baobligation ya kotonga to komonalize d'infrastructure ekoma na eta moko ya malamu pe lisusu Foner na ngambu na ye esengeli azala pe na badelege na oyo etali gestion na Aria. Après sensibilisation, etikali sikoyo na société Aria Holding batia en épreuve surtout na oyo etali circulation po balancer pesage oyo ekosangana na péage. Kaka la masolo etali sortie officielle ya Union Sacrée boye baki regroupement politique AVC et allié ya autorité morale maître Didier Bidimbu bango pe ba marquaki présence na bango na cérémonie oyo boye baki président interfédéral honorable Néron Mbungu yepe a mobilisé qui batumakasi héritier mapine mapesi bino ba détail. Ba militante pe ba militant ya AVCA autre vision du Congo et allié bazalaki parmi ba parti pe ba regroupement politique ba membre ya Union Sacrée de la Nation oyo ba assistaki na cérémonie ya sortie officielle ya plateforme to méga plateforme politique électorale ya chef de l'État oyo ezalaki organisé samedi 29 avril 2023 na stade de martyr de la Pentecôte. Bosimba ke ba membre ya parti cher ya maître Didier Bidimbu ba se retrouvaki nanu na siège ya formation politique na bango na commune ya Kasavubu et pa wapi bayambamaki chaleureusement pe bayambaki autorité morale na bango ya AVCA maître Didier Bidimbu na musique folklorique oyo bandai kobetama avant bakende na stade de martyr. Kolongwa na siège ya parti na bango autorité morale ya AVCA maître Didier Bidimbu na caravane motorisée bazwaki direction ya stade de martyr de la Pentecôte azalaki bongo mokambi ya délégation moko ya makasi et ba membre ya parti oyo bazalaki déterminé pona kopesa na Félix Tshisekedi majorité parlementaire écrasante dans l'élection générale oyo ezali koya na mois de décembre 2023. Bosimba ke présent dans stade de martyr et pas wapi Union Sacrée asalaki carton plein ba membre ya AVCA ba lansaki cri de joie na bango pe ba yembaki kota kotombola ka ba drapeau ya parti ezalaki façon pour na bango ba manifester soutien inconditionnel et pas ya président Félix Tshisekedi Tshilombo na vision politique na ye bango nyonso ini lokola motomoko balobi bazali déterminé pour na kopesa nouveau mandat et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimba ke na veille ya événement oyo maître Didier Bidimbu qui accompagné le secrétaire général ya AVCA maître Magloire Kasongo ya président interfédéral Néron Mbungu oyo azali ko Kambaville ya Kinshasa pe adjoint na ye elongo na quelques membres ya parti pe na full moko ya bato makasi ba réservaki accueil moko ya makasi et pa ya patron ya AVCA maître Didier Bidimbu pe ba saisaki opportunité oyo pour na ko justifier adhésion ya parti na bango na Union Sacrée de la Nation.
bango nyonso balandaki religieusement maloba ba membre ya présidium ya Union Sacrée. Après stade de martyr, bango nyonso bazongaki na siège na bango ya AVCA et pa wapi parti organisaki concert public moko na cadre ya activité ya jouissance na occasion ya sortie officielle ya Union Sacrée de la Nation. Nouvelle dynamique Congo et Kamamakabongo na mwana mboka Papi Matezolo bango bazalaki présent pe ba marquaki présence na bango na sortie officielle Oyo Nadine Sona reportage. Nouvelle dynamique Congo a mobilisaki ba militant pe ba militante na ye na ndenge ya kosakana te nyonso ebandaki na siège ya parti na bango oyo ezwami na croisement ya ba avenue Maringa pe asosa na commune ya Kasavubu epai wapi tomonaki ba banderole pe ba drapele oyo ezali kotalisa attachement ya NDK ya autorité morale Papi Montezolo Diontezwa bakisaka ye le ngunza rassembleur kuna na Union Sacrée de la Nation pour soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Délégation NDK et kambamaki na secrétaire général na bango Jean-Philippe Kapoy na CG ya Mbutazola kuna balekaki na place Kipwanza pour saluer na nous mémoire ya fait premier président ya RDC Mbutaka Savubu lokola pe moko ya ba panafricaniste. Na sima délégation ya NDK ba se dirijaki na stade de martyr epai wapi ba parti pe ba regroupement nyonso ba sanganaki pour na sortie officielle ya Union Sacrée de la Nation nde na suka secrétaire général ya parti Jean-Philippe Kapol elongo na maître Ezaï Ngala Mulumbe ba pesaki makanisi na bango. Honorable Papi Montezolo a décidé aujourd'hui que nous allions soutenir le président de la République dans le cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Nzela balataki ba sultane blanche na signe ya pureté pe kotalisa ke présence ya NDK na kati ya Union Sacrée eye vraiment kobakisa sauce ya panafricanisme na lisanga oyo. Totikala kaka na masolo etali sortie officielle ya Union Sacrée de la Nation pour la Gosamino qui aposem ya mwana mboka Ebdo Bekule bango pe bazalaki présent. Sima na bango Nadine Asona. Ndenge stade de martyr et yindaki samedi 29 avril 2023 et talisi que mobilisation et zalaki bisika na sans kobosa na alliance des paysans et des ouvriers de la classe moyenne pour le développement à Posem na Mokuse ya autorité morale Abdon Etina Bekile Ipad oyo ba mesana ko benga ye le mutu pe ba confirma ki présence na bango na ngambo ya Union Sacrée de la Nation oyo ekadi ko soutenir chef de l'État Bosimba ke Aposem et mobilisaki batu na ndenge ya kosakana te ndenge bino moko bozali komona ba drapeau ba banderole ya Aposem et pepaki na ndenge ya kosakana te na stade de martyr ndenge président ya Ligue de Jeunes Kagembala a précisé que Aposem toujours pene ya chef de l'État pour la deuxième mandat. Pour la confiance qu'ils sont en train d'accorder à la jeunesse. En ce qui concerne l'Union Sacrée, vous avez vu la mobilisation de tous les partis politiques et la jeunesse en tant qu'un organe technique spécialisé. Nangambo na ye pescateur général ya parti Laurent Ngila a lobby que Aposem ezali vraiment du bon côté de l'histoire ndenge slogan ya Union Sacrée de la Nation ezali koloba. Les autres partis membres de l'Union Sacrée, Aposem est venu soutenir le chef de l'État. Bosimba ke mobilisation oyo Aposem asalaki weekend eleki na bokambemi ya autorité morale Abdon Etina Bekile tokoki kopesa bango mention grande distinction. Compagnie africaine d'aviation CA atie ba client na ye à l'aise na Airbus A330 oza na capacité ya koyamba plus de 300 places à chaque pe condition ya kitoko ba client ba kovandela reportage.
Innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi tobeta bongo masolo ya région bake Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean Scar Kizamina Kibila bango baza ko préparer campagne d'évangélisation na stade de martyr ya Kinshasa ko banda mokolo vendredi 18 août mokolo ya dimanche 20 août 2023 bolanda reportage oyo ya héritier Mapindemi. Aïe ndeko ya Congo est-ce que soyoki sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir de 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar à lobby. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Bon à CPC 2023, Gana Zangate. Nous allons communiquer les services pour la lecture.
Direction générale, il y a Info Lingala, journal il y a Peuple pour na Peuple. Bazali ko recruter ba journaliste pe ba agent marketeur. Ba nyonso ba sepeli na offre oyo et sengeli baleka ko déposer ba dossier na bango na avenue Bokuma numéro 32 quartier Matonge na commune ya Kalamu. Référence Bibi Play. Kobanda lundi kino mokolo ya vendredi. Recrutement oyo et banda kibongo depuis mokolo ya le 10 avril 2023 pe ezali kosuka le 15 mai 2023. Ba nyonso bazali intéressé baleka na ba adresse oyo topesi bango Bokuma numéro 32 quartier Matonge commune ya Kalamu. Référence salle de fête Bibi Play. Topé bakoki kobenga na ba numéro oyo 089 981 63 47. Topé 09 98 71 93 52. Communiqué oyo ezali signé et pa ya Micho Olinga Kunga, directeur général ya Info Lingala, journal ya Peuple pour na Peuple. Poto malonga pona bana na bino eza bon Protivap. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mono yo. Mona ko lia na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekola linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli balia potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po alia potopoto Protivap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitsonya zoto bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echite ingiyo. Ha! Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Kin Wi-Fi eza internet ya qualité pe ya rapidité eza ko satisfaire ba besoin ya ba client nyonso. Nadina Sona Igor Tingi, reportage. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba boyo kelanga eloko oyo Kin Wi-Fi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama na 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Bobo solo la kitoko bo travailler nelengi pe o télécharger biloko nyonso oyo zanango posa na ba entreprise bar restaurant, hôtel, église même na wenze bo partager connexion à ta quartier mobimba bo Kin Wi-Fi internet assuré vitesse ekuba yango ekata na kate toujours intact boka te o po ba installation nango eza très facile et pa wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango mobimba ata oza na mboka ata oza na Kinshasa moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye place nyonso oza na zamba oza na forêt équatoriale oyo kozwa internet na yo à partir ya parabole soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo soko oza na mboka toza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kuta Kin Wi-Fi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba stribi. Oza na problème na libala na yoba ke mariage pour la vie. Eza émission oyo pasteur Micho Olinga Kunga a présentaka et kosunga yo marié to oza fiancé bolanda reportage oyo. Ngonga
ekoki ngonga ya bamarie to ya babalani ngonga na bino boza koaspire na libala ezala bino baoyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie, ma vie na mokuse, magazine télévisé pour na bamarie yango yo eye avec l'homme de Dieu bobenga le coach Pasteur Michaud Olenga Kunga azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na o etali libala. Magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille ezako traiter ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu o papa kokaka na ete o mama zalaka propreté o couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana. Mariage pour la vie avec le coach Pasteur Michaud Olenga Kunga ne solution. Base belé baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance à mibali na bango. Soki Eve avana ki pembe na mobali na ye, diable angoza accepter akoko isa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Michaud Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala les lieux où il fait beau vivre esika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene koka bwana oyebi to solona nani. Pasteur Michaud Olenga Kunga atieli bino coaching en place ko hésiter komona yete okoza ba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona ye face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala totosi mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana pono. Merci pour poser qui est belle pour sa télévision on a bino pour kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple sepela qui na journal pour ça. Merci na igantingi matomi na zala qui na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asso na supervision qui est pas ya héritier mapinde mina montage pichu monsia Christian Kenge Beninga na bino tout rendez-vous Mikolo Zali koya au revoir.